complète. Nakoyeb Sabino le pourquoi? Parce que cette femme, des fois je suis dans des tournages avec elle. Maman yo akomaka. Asalaka mise en scène. Maman oyo a filmaka. Je sais que beaucoup de personnes bakoka moi ba mais tonton t'a dit ndeni olobi que maman odo a filmaka nano to mona y était place azo filmer. Munga nazala na ye na ba tournage. Asimbaka caméra. Asimi pe caméra alobi Tommy yakanan. Namoni calibrage oyo eza bien te. Namoni iso oyo ezali likolo. Namoni teinte oyo boche te yango te. Apesi forme na caméra. Nakati ba kolukolanga deux petites vidéos na place où on a zolo ba coacher langa pour ezala pour non tika on continue au chelanga juste des petites vidéos à likolo pour que et accompagner ma kambonga na zolo ba. Cette femme akomaka asalaka mise en scène a jouaka a coachaka et puis a simbaka caméra. Ce que je dis, bande konanga otozala na bango na ba tournage baebi. Surtout ni ba Tommy le défendeur baba kopé so même témoignage surtout ni ba Christian ba kopé so même témoignage surtout ni Caleb studio Android ba kopé so témoignage. Et aujourd'hui cette femme a Zoluka a kota même. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. C'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Ponaya Nasola Nabino, Ponaya Tosala analyse ensemble, Ponaya na présenté bino produit Nangai, Ponaya Nathalie Sabino Misala, il y a Madame Bellevue Kandu, où beaucoup de personnes, tous autres appellent. Tonton t'a dit pourquoi Bozo Lobaté, tonton t'a dit pourquoi Bozo réagir. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Nakanisi pour comprendre nini onga na memeli bino lelo, nini onga na besoin to sola na bino lelo. Na réseaux sociaux, no lingana bandale lo moko no développer mon akate émission. Et pas ba comédien. Ba comédien nyonso ba ya ba riche, ba uta na ba famille riche. La seule personne ou comédienne a outa na famille pauvre aye na réseaux sociaux, elle s'appelle Madame Bellevue. Bango tout ba riche. Touti na bonne famille. Famille na ngezala boye. Mais lelo bango nyonso ba se retrouver na réseaux sociaux. Et na réseaux sociaux on peut s'autokéi plus loin. La personne a pesi bango visibilité na maya go melané sika yoko fanda. C'est cette fille là qui venait d'une famille pauvre. Mais si réellement, Bozalaka Boutaka na ba famille riche, de bonnes familles, vous devez faire preuve. Il y a de l'éducation, il y a de conduite à malam au bozu na ba famille. To solana bino na émission oh. Calmement, doucement, malembe. Je sais que beaucoup de personnes seront choquées. Biso toya kakosala ba règlement de compte te nga na carrière nga na carrière on a sala. Le bon Dieu nous a fait grâce, nous avons eu le temps d'étudier. C'est-à-dire boka je salue la poutune, celle poutune, il y a écriture, il y a cinéma na Congo. C'est Madame Bellevue. Ce que boyi oluki place oyo yo moko okomaka osali comparaison. C'est-à-dire boka notre Madame Bellevue Kandu se porte pas mal, bien que nous autres, mais elle est là, elle se porte bien. Nous avons un film en combo, il y a Mea Culpa, justement après la sœur Marie-Hélène. La sœur Marie-Hélène est ici là qui toye sikoto komi na Mea Culpa. Au 8e épisode déjà est allé disponible. Lelo tozo 9e épisode. Famille Libota bo kende bota la film on a encore une fois. Bo kende bozo temps ya ko partager. Ezali moyen
manière, façon, il y a quoi accompagner votre artiste, votre productrice, votre autorité morale, votre maman. Donc, Bokende, Botala, film, et quelque chose de bien. Ah, non, la binoka juste extrait, il y a filmé parce que l'intégralité, il y a filmé, on a Tolobelango, on a quand le vendredi, si on a salé grâce déjà le vendredi, Tolobela. Filmé, on a une façon, on peut s'abîmer Makamou Yamalam. Mais maman Bijou Ketan, un merci au bon papa Jean-Pascal Leka parce que conseil Nabino et Zosala vraiment mon salaire belé. Un grand merci aussi à la mère des opprimés Marie Tabora, depuis les États-Unis. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzinga. Un grand merci à maman Déborah Lubanda. Un grand merci à Aurélie Mafouka. Un grand merci à toi, mon amour de sœur Katez. Un grand merci à maman Annie Super. Maman Annie, au Monique. Écoute, maman Annie, super, merci beaucoup parce qu'elle a un numéro. Un grand merci Nabino, un grand merci à maman Madeleine Aketa, un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou, un grand merci à maman Diasonama, la mère de plaisir, un grand merci à Berthe Kondembo, propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, c'est-à-dire au Canada. Nous avons continué à combattre la bino. Maman Nyonso, maman Émilie Setimaïnga, nous avons continué à combattre la bino. Tous nos extraits, il y a filmé et puis on se retrouve tout justement après. Suivons. Mama aiko pesa biso solo ya mwana na eza kutungisa ye bokoki kokosangisa te ngai na kamata kai na makasi te bombo kambo bayebi ngana yeba moti batutu bayebi ke ba violer civil na mai mboke baby mboke ja obe où sont les faits? Où sont des preuves tangibles ici? Il n'y a pas. Non, c'est bon, aigle. Ma papa, on na tia boy, pas na papu na mbap na likolo. Ah, nègre. Aigle. Aigle. Non, aigle. On y ko batika. Ni non, ni. Aigle. You. Ok na. Ok. Opération Sokola. So ba bazaki te na ngine chiffre yo ba bazaki chiffre na. Yo mon bato. So ba bazaki te, odingo kama ta chiffre. Gifle papa. Tant ben oui, ça y est, gifle. Kana ki senya mfumu te ha? Gifle kasi. Ngayo na te. Il est gifle bata. En fait, ma kasi te ka bilobalo. Ya ko zwa bikejo ke kolia kuna na nzalo. Et alors, mais tout son moninga moko salati mabe loba. Il y a un moment là on cache. Il ne me disait plus ses booms, ses histoires, ses sorties. Ah. Du coup, des fois c'était moi. Donc, pour dire qu'il faisait deux fois des choses tout seul. Tout seul. Sans toi. Ah, sans moi. Assim, le langage a changé. Mais et toi-même là, vu son état, est-ce que tu as eu le temps de lui demander, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé au juste pour Papa, tout ça? là franchement, je vous jure, je l'avais fait. Ponako yamba bango, ponako fungola, porte na yo pona bango. Mutumuka yemba kakala, bayina, bakoma. Ça dépend pas comment va faire tout pour moi. Non, yozala. Yozala so bazo biso lokola bazo biso zo yokate pour oyoki na biba caprice na yo nyonso tika ngwawa. Awa, omona otika ndako nanga le. Tika caprice nyonso awa. Pourquoi on a un jugement? Donc pour notre comportement, c'est juste parce que Sylvie s'est présentée avec Banami Balé. C'est ça comportement dans le monde Yamabi. Nalingi était. Maman, ce n'est pas ça. Moi, dans mon hôtel, on dirait ça mineur, on dirait ça à 15 à 16 ans. Non, moi, je ne pense pas Sylvie n'a pas comme ça à 18. Cardozo, ça c'est quoi? Habille-toi vite, habille-toi vite. Habille-toi. Habille-toi vite, habille-toi, habille-toi. Habille-toi, je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es quel genre de femme, toi?
Voilà, nakanisi bouti kolanda extrait ya film wana. Le film ici est disponible na Bellevue Télévision. Film ezali disponible na Bellevue Télévision. C'est un film ezali na ba enjeu ebele. Na kati ya film oyo ba conseil eza na kati, ba orientation eza na kati, makambu ya kitoko eza na kati ya film oyo. Mais ya culpa. Regardez l'histoire de Madame Sylvie. Regardez l'histoire de La Roque. Regardez l'histoire, il y a village Joana Bisika Boni, Makambo Nyonso Ezo Kosalema. C'est-à-dire tout un chacun lorsque Azota la film wana Azoko bénéficier na eloko moko boye oyo na kati ya vie na ye oyo na kati ya parcours na ye ou na entourage na ye ekokaki kosalema kotala teke non likambo La Roque asali wana nga nanu na salate likambo ekweli Sylvie nga nan donc ekwela nga ete likambo X asali ou bien likambo Maman Milo asali likambo Bellevue azoko subir pas Maman Milo parce que azoko gérer biloko ya Maman Milo. Donc c'est-à-dire c'est un film qui touche na couche ya batu tout. Et Moutounion son akata film azo qu'on s'est retrouvé alors bozali na intérêt ya ko kende kota la film oyo bozwa bo partager bo like yango massivement parce que beaucoup de personnes bazolo mais papa t'a dit image wana ezali flou image wana ezali clarté tozo expliquer mettre fois r tozo ya awa tozali na deux sortes ya image ba maman na nga na ba papa tozali na image oyo ezali tellement trop clair image chaude na image froide. Film oyo ezali na format ya image froide. Ça arrive ceux qui boké botali même atane na ba film ya ba mindele bo komona que no teinte ya film oyo look ya film oyo étalonnage ya film oyo ezali ndenge moko na film moko boité et si natala. Ce qui compte beaucoup plus na kati ya histoire na film ezali contenu ezali fond. Forme oui beaucoup mona vidéo ezo ko accompagner fond mais au moins oyo ezali mutu ezali histoire na casting bandeko o ba participer le message o ezali na kati yango ezali mutu ya image claire oui ezali malamu mais image claire te kaka nde il faut ezalaka kaka ou bien image o loko les afrad ne eli ko bateke non moi total la film oyo ezali te parce que image ezali froide non to mais ça n'a parce que lobby to ko peut-être image mo pe ko le kawana mais je sais que loko la Madame Bellevue a ça la capona até ya batu po a éduquer batu po a apporter un plus na nation ba remarque nyon so bozo kopé ça ezo kokoma et puis ba ko sala effort ba film o ezali po na plateforme YouTube te po na plateforme mosus et ba no salema na ba format nango eleki na ba plateforme wana en tout cas famille Libota je vous exhorte. Je vous demande encore d'aller suivre encore une fois ces films et vous ne serez pas dessus, vous serez très heureux parce que les sons ya malamu za na kati ya film oyo et bisoto benyango mais ya culpa o ezali na ba leçon ebele na kati kuna. Je suis très heureux aujourd'hui ya kofanda lisusu awa liboso na bino pona osola na bino pona o etali les réseaux sociaux, les rumeurs et tout ce qui se passe. Bato ebele bazolo bana biso mais tonton t'a dit pourquoi Bozo ko réagir te. Madame Bellevue est chosifiée, Madame Bellevue est insultée, Madame Bellevue bazo touché na personnalité naie. Madame Bellevue, makambo belé au sujet de Madame Bellevue. Je vais vous répondre aujourd'hui. Naïb Sabino, qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi nous ne sommes pas dans ces bêtises là? Cette femme au nom de Bellevue a commencé à bandi Moussala na yé na théâtre populaire. C'est là où cette femme a bandi Moussala na yé. Cette femme a commencé à écrire pendant qu'elle était encore étudiante à Komaka. Cette femme a tué battu belé. Naba casting. Cette femme a écrit beaucoup de films. Oyo, ba acteur belé, naba actrice belé, ba se retrouva ba joie. Et cette femme a donné l'espoir. Après ça, il se sourire. Naba collègue naie, il y a théâtre.
Mais aujourd'hui, pourquoi tant de haine? Pourquoi les jalousie est belé et pas ya maman Oyo? Pourquoi aujourd'hui, maman Oyo a commis le coup là, passage obligé pour n'abatunion pour avoir succès fois les Kananzela il y a Bellevue pour s'attaquer na Bellevue. Je vais vous expliquer tout au long il y a émission. Prenez le temps de suivre cette émission. Madame Bellevue au départ est une actrice, productrice, azali metteur en scène. Madame Bellevue azali artiste complète. Nakoyeb Sabino le pourquoi? Parce que cette femme, des fois je suis dans des tournages avec elle. Maman Oyo akomaka. Asalaka mise en scène. Maman Oyo a filmaka. Je sais que beaucoup de personnes bakoka moi baoloba mais tonton tadi ndeni olobi que maman Oyo a filmaka nano to mona y était place azo filmer. Munga nazala na ye na ba tournage. Asimbaka caméra. Asimi pe caméra à lobby Tommy yakanan namoni calibrage oyo eza bien te namoni iso oyo ezali likolo namoni teinte oyo boche te yango te apesi forme na caméra nakasi ba kolukolanga deux petites vidéos na place onga nazoloba ba kocelanga pour ezala pour non tika on continue au tchelanga juste petite vidéo à Walikolo pour que et accompagner ma kambonga na zoloba. Cette femme a komaka a salaka mise en scène a jouaka a coachaka et puis a simbaka caméra. Ce que je dis bande konanga otozala na bango na ba tournage baebi. Surtout ni Batomi le défendeur bakopeso même témoignage surtout ni Christian bakopeso même témoignage surtout ni Caleb studio Android bakopeso témoignage. Et aujourd'hui cette femme a Zoluka a kota même tina o etali montage. Elle est complète. Et puis c'est une femme qui travaille pour les autres. Elle travaille pour l'intérêt de tous. Elle cherche à mettre tout le monde dans sa place et puis à l'aise. Mais pourquoi tant de haine? Mais pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de kanda tout autour naïe? Nako expliquer bino. Eze belé. Et pourquoi bisope ba communicateur naïe tozo lobate? Nako expliquer bino eza ebelé. Cette personne au nom de Bellevue, en réalité, na Congo faut a mérité protection très élevée. Très élevée. Faut a mérité d'estime, na considération ébélée. Parce que c'est une femme qui est en train de pousser la culture, il y a Congo sur le plan, il y a cinéma, à de pousser Bouchon trop loin. Trop loin. La seule femme ou productrice, il y a Congo, a produire 4 films dans moi moko. C'est Bellevue. Je dis 4 films. Donc on a 4 semaines le mois. Bellevue tourne chaque semaine. Donc ce qui veut dire chaque semaine à produire. Et puis chaque semaine à diffuser ba film à Sika. Pourquoi ba communicateur naie bazo kolobate pendant que bazo s'attaquer na produit na bango o ezali Madame Bellevue. C'est ridicule. Il y a certaines choses na ba mayelo tozanango na ba famille pauvre auto outil oyo ba éduquer biso bien koleka bae oyo ba outil na ba famille riche d'éducation za pourri. Et donc kocha biso à l'aise té. To fana na ba kiti na biso. To banolobela ba banalité. Tu sais et cause la plus grave. Ce qui moutumo boye aye a démontré biso a tié tableau noir sur blanc pour dire que Bellevue a commis film à Mabé. Bellevue a raté na film. Bellevue a sali boye sur le plan professionnel. Sur le bien on a 7 heures juste, na 7 heures 5 minutes. Bon mon abisso.
Bon mon a t'a dit nakoya pour protéger l'image ya artiste nanga, patron nanga. Mais je vais vous dire un truc, personne n'a l'exclusivité, il y a bêtises dans les réseaux sociaux. Personne. Personne. Alors personne. Il y a des choses qui ne sont pas malables pour nous le baron. Mutu mokote azana exclusivité ya kofinga kabatu na réseaux sociaux. Tout le monde azana monoko. Tout le monde azana vie à tout le monde. Mais tozali na ba limite place o ya yo esuki yange bandi. Place yange esuki ya mususu e bandi. Le théâtre aujourd'hui ni t'étais cette femme. Tolingaki Tobanobeta ni solo nini na minute oyo, na temps oyo. On allait parler de quoi? Théâtre oyo et komaki lokola likelemba. Oye au tourner do epananga. Lobi penga na goya donc au tourner donc epana yo. Mais cette femme est venue. Cette femme est venue avec la bonne éducation qu'elle a reçue et pas ba parents na na famille na ye. Avec l'intelligence donc à Zoa et pas Nzambé, na ba orientation aussi, il y a ba parents na yé ba tinde classe à s'imposer, à pesibino forme, à pesibino mayele. Bobandi ba théâtre avant yé et belé. Mais à yé à s'imposer, à orienter bino, à talisi bino nzela ke ndenge ni bino fo bo sala. Mais si vous avez ceux qui bomoni que non, cette personne wana a commis mutu oyo a commis moyen to créer to tracer to sala ba makambo et koluka poto éliminer poto écarter poto longolaye c'est que faut boluka moyen bo bandela ba vie na bino à zéro ba contribution ba participation ba implication ba orientation na ye et longwa na ba vie professionnelle na bino na ba vie privée na bino pour que bo longwa sinon ça sera donc ça sera impossible parce que c'est la protégée de l'Éternel. Elle est protégée par Dieu. Des choses oyo eza que vous savez hein. Pandekodanga y a famille Libota, je vais vous dire un truc. La personne qui a la vérité n'a bandela kango chaque fois à s'agiter. Tout ce qui se passe, c'est que Batouana baza dans un cercle. Bazali na cercle, nabango. Yaba biloko yabo soto. Yabiloko yamabe. Parce que muto yo asipotaka salité, muto yo asipotaka fulu, muto yo asipotaka solo yamabe, c'est que yepe azamabe. Parce que une personne qui a la bonne santé, une personne oyo azali na ba état na ye nyonso ako se permet traiter akende afin de place bosoto eza place salité eza a olingate parce que a beba kasi nakata cercle na bango wana madame Bellevue n'est pas là nakati ya bazizani na bango nakati ya ba n'importe quoi na bango madame Bellevue n'est pas là nakati ya ba tropitude na bango nakati ya ba n'importe quoi na bango madame Bellevue n'est pas là. Et aussi beaucoup de personnes bayaka pona ko justifier ba échec na bango. Échec na bango lobby. Nde bayaka ko justifier ngo pembeni ya madame Bellevue. Et c'est parce que beaucoup de personnes ba supportaka élévation ya maman té. Ba supportaka té. Imaginez-vous la femme la plus insultée ya théâtre. Aouti ateka bakwanga mabe, ateka boye mabe, famille pauvre mabe, famille bazane lokote, famille bazanga boye. Mais ye wana mutu asali 70%. Il y a ba comédien lelo bazo tia makelele na place publique, c'est grâce à cette femme. Celle qui est venue d'une famille pauvre. Il faut éleke la binote. Il faut éleke la binote. Vous comprenez rangote? Naouti famille riche, touta boy, tozala boy, wana famille pauvre. Mais kaka, tala ndenge nzambe asala makambo na ye.
Moi no ka bozo finga wana ya famille pauvre. Azane lo côté. Babouaka. Mais ye wana nzambe a lokoti aye atie kati na bino et bénédiction na bino est dépendant na cette femme. Aza canal ya bénédiction ya batu ebele. Ata osalano théâtre soki wapi. Aujourd'hui ebele po bazwa lumière o bazui bakoma o bakomi. Il devrait passer par Madame Bellevue. Il fallait baler canasser ya Bella Production. Il fallait baler makolo ya Bellevue Télévision. Pour bazwa visibilité. Pour bazwa audimat. Ata ba kombo na bango batanga kango même ata na ba coin ya ba venu na bango. Ouais. Loboko Eliesa qui lobby. Babwa ki la ngo soité. Babwa qui la kango soité mes frères et sœurs. Soyez calmes. Tozo mona, tozo yoka, nyon c'est sous contrôle. Biyano o tozuite na sena moyi oyo. Tozo ango na Bible. Tozo ango liboso ya Nzambe. D'échec na bino. Kozwate na bino. Ba parcours na bino ya mabe, banzela na bino ya mabe botambola. Bozwa boya ko tchango na motu ya mama batote. Cette femme a sauvé le théâtre. Cette femme a sauvé les acteurs et les actrices ya Congo. Cette femme a pessi lisusu espoir na goût ya mosalo. Vous êtes redevable devant cette femme. Ata oche makele le ndenge nini, ato kitio mati, ato gangi, ato panzi bilamba. Vous êtes redevable devant Bellevue. Vous êtes redevable. Jalousie ezalaka, motema mabe ezalaka, mais oya bino et pas maman oyo. Et qui? Une fois, je posais une question. Émission Mona Sala dans le passé, n'a canisipé et Kata Bamakele les belés. Oh, donc, il dit que Bellevue donc a défaillé et loco. Aza Kananyongona, aya ale kabiso to futango. Toi, sumakango to futango. Bellevue azali, oyo azo co-éduqué mœurs. Lelo koma batumi bimba na musalo ebele ya Bellevue azo sala na mboka Congo. Mais tout le monde pour asala makamuna ye bien pour bayo kele mawa pour ba comprendre il faut aller kaka kana sima ya Bellevue. Comment bino nyonso bokoki ko se focaliser kaka na vie ya mutu moko, vie ya mwana batu, vie ya mama batu, vie ya mwasi batu. Cette personne ne vous calcule pas. Cette personne a la cabinoté. Elle est focalisée, focus dans mon salanaï. Tel qu'un gars ici chez moi. Tel que chez moi. Ezali naba comédien ebele. Na tchaka bango sous na miniature. Parce que namona bango ba inutile. Namona bango ba inutile. Namona bango ba inutile. Jamais je peux accompagner ma chaîne na babiloko ezali ya soni ya salité. Na tchaka bango te. Même na ba titre na tchaka bango lisusu te. Mais comment vous pouvez faire vie na bino mobimba? Pour beau vivre bien, vous devez mettre toujours le nom de Bellevue. Na ba bêtise, na salité. Une décision sera prise. Une décision sera prise. Kalate awa. Et boyoka gou. Silence nabiso eli koloba absence te. Silence nabiso eli koloba te parce que nous manquons ya koloba ou ya ko commenter. Silence nabiso eli koloba te parce que nous évitons parce que to kima. Non. Tozali entouré par Batwa Mayele.
Bisope Batomaye les autres tozali entouré, tozo entouré une femme consciente, une femme responsable. Donc nous devons jamais agir sous les émotions, nous devons jamais agir lokola batu nyonso. Jamais. Jamais. Bolanda ba fille légère oyote, na pesi papa sango raison. Bon nga ikutu mutu don na bandango do avado papa sango. Ce sont des filles légères. Les filles légères. Oyo bazui légèreté na bango babano salango na kuku baye ko bimsango na mpoisa na nzela ya réseaux sociaux na nzela ya ba YouTube na nzela ya ba TikTok pona ko luka moyen ba teka nzoto na bango bien na ndenge donc elongo bani. Mais vous tous wana mutu azana carte moko ya CNPP azalité mutu azana carte ya batu ya maboma azalité. Donc je suppose que vous tous vous allez dans conscience bino nyonso mituna bino ezoko sala bino nyonso vous allez consciente na ba acte bino bopozaka bozo sala yango bozo poser ba acte wana bozo zonga ba palais bozo lala bozo ka gu ezo sala bino bien mais lorsque ekokoma na tour que biso to réagir ça va faire mal 1 million de fois que ndenge bo sala je m'excuse ba bêtise na bino nyonso bozo sala. Il y a des personnes qui ne pouvaient même pas confondre la minoko na bango devant cette femme. Ebele bakoki confondre la minoko na bango te. Akoki confondre la munoko na été. Mais lelo a fongoli munoko. Pourquoi? Parce que hier azwaki opportunité mo boy, occasion moko boy. Ya koleka pembeni ya mama wana. Mais nous avons décidé et nous devons imposer le respect pour la maman Bellevue Kondi ainsi que pour tous les comédiens. Bino nyonso bana ba riche. Mutu donc ya pauvre na réseaux sociaux Bellevue. Mais le loka mutu na donc ya pauvre na réseaux sociaux. A comme si bino nyonso bat. A pesi bino sens ya vie. A pesi bino nyonso vie. Et le bas maman Olive qui n'a jamais mangé na sani. Il y a papa Kabila. Na bateau nyonso babanda go finga ye. A poser question. Moi je vous pose la même question. Bino batono vide au bozo tia makelele na place publique. Qui n'a jamais goûté na mise en scène ya Bellevue. Qui Atombola Moussapi. Qui n'a jamais Nazoloba azwa visibilité pembeni ya madame Bellevue Atombola Moussapi nae nani oyo akoloba ete na sali théâtre tina komi awa participation construction orientation ya Bellevue bénédiction ya Bellevue ezate na musalonga nazo sala nani azate. Alors bandeko nanga nyonso même auto sala musala oyo ba panzi sango même bino ba fan ba bêtise oh je sais que ça fait mal, ça va vous déranger pour boza bat et zo bimana kombo ya oazali patron na biso oazali autorité morale na biso. Mais je vais vous dire un truc, ezaka soni nde esalaka bandeko wana soni bazuite bazo zoate ezo pesa mela bango te oyo nzambe atia na kati ya Bellevue te ba otikala pe koyokana ata seconde moko te bomo nango ya kala te Bellevue na ba masanga na bango mabe azalaka te siko ndenge bazo mona la façon dont cette femme est en train d'évoluer pona bango ezo tungsa bango te bandeko nanga et tout ça bango et ça la bango pasi mais ndenge nini biso poto zwa to nyokwa maka to lala ka balibanda banini pelaka biso moto il faut to kosa il faut to mata bangomba mais cette femme azwa kayango na kombo ya nzambe na facilité bo ndenge nini il faut baba no combattre kakati. Voilà pourquoi je vous dis il cherche à détruire
le travail de cette femme, tout en cherchant ya ko salir image na na place publique. Mais biso ba e o tolingaka ye, toyebi valeur na ye, toyebi importance ya makambo azo ko sala na mboka Congo. Tozwa musala na ye na to tombola ngo. Tozwa ka musala ya Madame Bellevue to tombola ngo. To partager ba film na ye. To partager to commenter ba film na ye. To ça la promotion ya musala na ye koleka. Parce que eza ne loko moko te ekoki ko défendre Madame Bellevue à part musala na ye. Et puis azali incontestable. Je peux dire même incomparable au comparé na nani na cinéma Congo, na théâtre Congo na nani. Aucune maison ya production depuis Congo eza Congo ti lelo. Oyo ezo ko ça la production na quantité o cette femme donc a salaka. La qualité oye a apportaka. Azate. N'attendez pas que le col ba inutile ba fingi. T'as dit viendra liboso ya caméra pepo a finga. Non. Non. On aura le temps de répondre à la question nuance au bozo comme on a na réseaux sociaux. On aura le temps ya ko répondre. Nyoka aswaka na makele l'été. Nyoka jamais a tia makele avant donc aswa mutu. Laissez les morts enterrer leurs morts. Boti kabana basakana. Toyebi place ba osuka. Toyebi auto sala bango. Le complot, complicité, makamwa mabe, esuka nango. Esuka. Et puis ce que suki, et si la mabe, ko soit na ko panzana ezalaka. Est-ce que vous pensez que nde boloba wana ke téléphone nanga oyo et bombi makambo ebele téléphone nanga ezana makambo ebele téléphone oyo nous avons de vraies versions ya makambo ebele ba version ya makambo ebele ezana bana batu ebele awa na théâtre ba utiliser bango na ndenge mabe o biso tozana donc ça dit que son alobi na betango sikoyo ebele ba chaîne donc ekangama eza. Est-ce que Etalinga, ça ne me concerne pas? C'est pas mon travail. C'est pas mon travail. Vina bino nyonso ekoma Bellevue. Ola mukabwe Bellevue. Olala Bellevue. Okende kuna na makangu na yo akangi yo na mobali mususu Bellevue. Okende kuna makambu na yo ya bino na bino Bellevue. OK, non mais non. Boyo ka pe soni, boyo ki pe soni, bolobi non, cette fois-ci toloba na makambo yo etali biso. Siko esala ndenge nini? Ndenge biso tolobaka makambo na bino te. Tokipaka bino te. La grandeur d'un grand. L'impact ya mutu. Eyebanaka na musala azo sala et non na makelele o azo tia. Tala na chaîne na yo. Tu apportes combien de vues na un mois? Et Madame Bellevue a memaka combien de vues na un mois? Restons sur le plan professionnel. Ce qui beaucoup moins qui n'est n'andenge bozo qui n'est wana yaya ebele ba olela ebele ba ko tia maboko na mutu ebele ba ko regretter. Et nous allons continuer à faire notre travail. Nous allons continuer à supporter cette femme. Nous allons continuer à protéger l'image de cette femme et son travail. Et koufaka jamais. Mais boye ba ete kana ba complot. Kana ndenge bo sanganaka. Kana ndenge bo zalaka. Eza pe na moko bo sololaka bien mais alingaka Bellevue. Asepelaka pete na makambo bosalaka ye. Asepelaka pete na makambo bino bolobaka. Asepelaka pete na ba complot oyo bosalaka contre cette femme Bellevue. Un jour mwinda moko epela. Bino nyonso bobima na mpoasa. Nous sommes là pour faire notre travail. Dans la émission du début jusqu'à la fin, je vous dirai seulement de protéger cette femme. Je vous dirai seulement d'accompagner cette femme.
Je vous demanderai juste de suivre Babilo Konae, il y a qu'on partager nyonso oye azoko sala. Madame Belleville, bisoto lingakayo, bisoto yebi oyoza. S'il faut que ça la pena na open talike, faut que finga batu pena. Batu pena bago bano finga batu bien. Ezanga. Nga. Parce que maman oyo apesanga ba privilège belé. Nazwaka ambiance à tournage na na chaîne nanga oyo asenga kanga ni 1 euro te oyo kutu etala kaye ni de près ni de loin te le contraire kutu ce qui n'a qu'un retard abendanga litoyi pour dire t'as dit okomo négliger musala na yo oyo nazwaka etali ete des deux elle me paye pour mon travail il y a communication na salaka. Donc, à cause de la excès de zèle, c'est-à-dire la confiance, impossible. Donc, si on a fait parce que je suis protégé par une femme qui est aussi parmi Basio Bazo influencé Lelo Congo na makambu ya malamu. Mais tout ça la rangote. Même des nazas ceux qui n'a pas titre ya mabe na chaîne nanga. Ça, je vous dis, je sais que peut-être place à Aza à Kosepelate. Ça, je vous dis, Soto Koutani à Koepsongalapa. Non, ce n'est pas toi. Ozana carrière. Ozana carrière. Oyo Ozo Sala. Kocha titre wanate. Et ko bebi sa musala non lobby. Kolanda makambo ezo leka na réseaux sociaux te. Kolanda makambo ezo leka na réseaux sociaux te. Na réseaux sociaux chacun a un objectif na ye ayaka kosala awa. Yo sala musala na yo ata aux yeux 2 vues, 3 vues. Mais l'essentiel c'est que osali musala na yo bien, message l'équipe bien na ndenge elongo bani lelo ozana nga awa. Lobi peut-être okoki kokeno travailler na mutu mosusu. Mais awa de pas nanga so sali bien et pas mutu na okosala bien et puis voilà. Azali parmi moi je vous jure, azali parmi ba maman oyo na makambo nyonso ba anje o et entouré aza parmi bato penado azala kalobi mutu so fingi mutu na kombo nanga. Personne n'a le droit ya ko insulter. Personne n'a le droit ya ko répondre. Non botika ye. Azali parmi ba maman oyo ba solola na ba collègue na ye. Yaya. Oza comédien lokolanga. Ça la promotion ya ba œuvre na yo. Mi lobela mi teka. Olie okende ofinga mutu na kombo nanga. Ebele lelo ba mona mabe. Ebele lelo ba kanisaka ke Belleville azolo bango pona ko sepelisa bango bien ezakika juste ba plaisanterie. Mais lelo baza na ba résultat. Lelo baza na ba résultat. Na lingi nanga ite quand tu passes à la télé na kombo nanga ko latango do bêtise te. Na lingi te na kombo nanga quand tu passes à la télé au finga X ou bien Y. Non, na lingi te. Yaka lobela musala nanga oui. Yaka lobela oyoza lokola artiste comédien oui. Ça la promotion ya musala no oui, miteka oui, mais ko cha komo nanga ite eza support pour yo ofingela ngo bat. Alinga ate. Elle est parmi. Or, na ndenge pena za. Ce qui peut lobi atie, c'est-à-dire pena moto pena eza feu ya makasi. Mais éducation ya malamu wana ezo réclamer. Ils ont réclamé. Si réellement vous venez, il y a une bonne famille, c'est la biso na réseaux sociaux. Bobo ça la preuve, il y a l'éducation à malam, il y a place au bino bouti. Merci.